Ika twakubike no moko twavana sedeto tata mfumo mbanza kya mbote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tulendele kutovwana sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutokolombola bakafulu watusikilikisa Tusamba entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yountwadi ongitata mwanda wavelela bika okwa masikilanga muna yetu tuka kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo lelo ezali nde mokolo ya yenga oyo biso nyonso tondimi na kombo ya kolo Yesu ndenge bango basengeli biso yango bango nyonso misato ya bule ete topesa yango mobimba epai na bango na ntina mususu te po ete tobenga bango na mabondeli mpe kosanzula bango na banzembo. Lelo ezali journée spéciale na ndenge nini eke biso awa na kati na Yerusalemi koloba ete na tango tozali na mpasi tozali koluka esika tata nzambe ye azali ndenge tolobeli yango kobenga ye na mabondeli
pe kosanzo la bango na banzembo le 4 février l'an 2024 biso awa na Yerusalemi biso nyonso bandimi tomibongisaki kotala ete totia carnaval na ntina ya milulu oyo ezali ete le 3 février maye pata nzambe abongisilaka biso na 1989 kozongisa biso na esika na biso ya yambo esika basalelaki mutu ya yambo awa na kati na Yerusalemi solo kofingama kocholama na biso bato mokili ntango toyoki ete likambo boye oyo etali tata nzambe oyo basosoli te kofingama mpe kocholama mpe koyaka na ntango wana na 1989 na le 3 février papa Mfumalongo papa Diangenda kuntima lobi ete tala esika touta esika basalela mutu ya yambo etikali esika ya elembo oyo lelo papa Simo Kimbangu Kyangani alobi ete ngonga oyo ezali ya kotonga Yerusalemi akaboli biso nyonso bandimi ya lingomba tata Molimo Santo na oyo pe bandimeli tata Simo Kimbangu kasi baza bakretien na biso te bamipesi na kotonga Yerusalemi yango apesi yango na bana na biso ya cellule Afrika kuna na commune ya Kimbancheke na Kinshasa pe bana ya commune ya Nzanza kuna Omboka Matadi le 3 février koya kotonga Yerusalemi yango nde toyaki tozali kozela mbotama ya papa Kisolokele le 12 février oyo tata Molimo Santo alobi ete jitiki na le 27 février l'an 2024 biso nyonso tomata na Yerusalemi mpona kotonga mbotama ya papa Kisolokele oyo tozali kozela papa Simo Kimbangu na 1887 tango aye kobotama ye alobi ete na ye kolongola mutu mwindu na mpasi pe kopesa kinya na mokili mobimba na 1910 étoile monani koloba ete kolo Yesu likambo ye alobaki na kolongola likambo yango epai esika ezali pamba te bozali na nga ntina te boyebi ntina te onga na yelaki na mokili mpe likambo yango okende esika mosusu nde étoile eye komonana na 1910 eke étoile wana eye awa na Congo précisément na Congo bango papa Simo Kimbangu bayebisi na kolo Yesu na mibu ezali koya na koningisa mokili kasi na kopesa yo bilombe misato oyo bakobunda etumba wana nde na le 12 février 1914 mbotama ya papa Kisolokele yango tozali komilengele biso oyo tobengami bana tata Simo Kimbangu na tango bazali kosala biso rappel na badate nyonso wana elakisi ete toyika mpiko na mabondeli wete oyo bazali kobongisila biso ekomi nde pene yango tolobaki na tongo tolobaki mwa mingi kasi suka ya likambo ndenge tolobaki ete
tata nzambe ye akozalaka na niongo ya biso batu te, kasi biso batu nde tokozalaka na niongo epai ya tata nzambe. Pamba te na ntango tokosengaka bango bazalaka musika na biso te, tokosengaka na ntango toza na mpasi. Tata moko te oyo akoki koluka kolinga ete mwana aza na mpasi azali kolela atika ye kaka ndenge wana. Akosala manso po ete asepelisa mwana asilisa mpasi oyo aza na yango. Komona bana mosusu opesi toli azali koyoka te. Mwana na ntango akokoma na mpasi, malgré baboti bapesi toli, mwana akomi na mpasi, mwana akolela kaka pa ya tata. Tata akotala teke mwana apesamaki toli kasi ayoki te yango okoki pasi boye. Tata akosala kaka manso ete alimisa mwana pasi wana eza pa ya mwana ekokaka kosila. Yango lelo oyo tata Simon Kimbangu Mkiangani azali kosala molende wete biso nyonso bana tozala na Kenya. Yango banda toyaki na tongo tokoti na kati na ndako ya Nzambe, tolandi matoli na biso na kati na banzembo, tolandi pe batoli na biso na kati na mabondeli pe oyo euti na papa pasteur ndenga uti kote ya biso. Manso wana toyoka tobomba na mitema pe tosalela na ntango wana tosaleli yango Kenya nde ekoyela biso. Tolandi ba programme nyonso oyo ye kopesa maawa na papa secrétaire pe papa de la ville na ntina ya misala ya Lingomba tata Molimo Santo, misala ya kati na Yerusalem. Sika tala papa Simon Kimbangu Mkiangani okende kukuta na sima kuna batondi oyo bazali ete baye kozwa epai tata Molimo Santo na mpasi oyo ezingi bango baye epai tata Molimo Santo asalisa bango. Ngesengeli azala na biso awa kasi batata balobaka likambo yango ete mikolo ekoya awa na Yerusalemi ngonga kutu ya komela mwa mai okozala na yango te. Soki totali batu ya ndenge na ndenge ya leta ya bafamille na biso mboko bandimi oyo tozali ke toza na mpasi kobosana te kasi ezali yenga kotala na bisika bakosalelaka misala, bisika bazali engagé soki bazongi te mpasi etata Molimo Santo fo ayamba bango. Yango biso tozali ete bana ya mapamboli malamu totosa maye oyo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Mkiangani azali kotinda biso pe kolakisa biso wete tokoka kobika sika ndenge programme epesemeli biso tozali kobima na libanda kuna pe musala ezali musala nini ya botongi tolobeli yango ete toza na bandeko na biso oyo ya Kimbanseke na selile Afrika pe bandeko na biso ya komini ya Nzanza kuna na Matadi tinsani ezali ko continue na biso moko pe awa na kati na Yerusalemi. Biso moko pe awa na kati na Yerusalemi ndenge tokosalelaka na bakoral na ba mouvement tobosani te mpona botongi. Mokolo mitano tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Mkiangani asengaki biso batu ya nkamba na bapelerin topesa maboko na memorial solo likambo wana ndenge esalamaki na biso moko tomonaki ete soki
tozali kotinda mandengo wana ndenge tata molimo santo tozali kotinda biso misala na biso ekosalama na ndenge ezali kosengela kala mingi te tozokota na le 6 avril bapaya bakoya kotala misala nyonso wana esoki tosali te kambo wana ekotalama epai na biso bato tofandi na kati na Yelusalemi oyo tobengami bavolontaire oyo tobengami bakiyekola oyo babengami baluzizila nsendo tutambula yango Yelusalemi to biso bato ya nkamba ndenge tomipesaki mikolo 5 na tina misala ya memorial to continuer kosalela ndenge wana lisengi ya tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani ezali ndenge wana beto tuna mukinzungilila kya Yelusalemi mbebe ya inene twatambula salu kya kinene twasisulwa tungulu a Yelusalemi muna salu kina kitwasisulwa tangu za wotu tubambulwa nga moyo votu tadiri bwei nzwanzambi yatungamana muna ntangu ina mumwini lena sala bisalu byako mumpimba uizili mu Yerusalemu zisala kisalo ntombololo ankuta bona butusilanga kadi huma akalanga kisalu vokola kyansa kinkatu musansa moya fidioko nkatu mpasi idina beto kinzungidila kya Yerusalemi muna mavata beto twatambulila mbebe yoyo katu yoyiko kadi nkuba manu zina yetu mkinzi wale 6 avril kangwa wingi siwiza beto sibiza tala anafulukina mbote katuvila kaniko maso wana kaka na makambo misato oyo batata batikili biso ya ngonde tokolonga na yango na kati na bolingo mibeko pe misala okomba tata mwana pe mulimo santo amen bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa sedieto munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela